net mwana mo ba benga chocha. Chocha bébé. Moni âge petit wana. Moni mamba osala. Donc nga soko na kola lokola. Donc déjà na bomona na banosa ba mamumo bo ko ba ben ba dégâts. Bon exemple écoute bien ka ya mwana wana. Mais soko nga ki chocha ya Congolais sont te que loko ne. Adoza na posa na ngoti. Akusala tout. Andi mtokaka kusombe loko wana. Bandeko na vali na pare na mona ba petit baye ba petit akati on veut pas maintenant tu ça uteka nyao na bibi siko ngana usana nyao ni ponga na lia nyao te on veut nyao izana uka pona ulia to kote pe na ndaku ezokanga bapuku po bapuku ba deranjaka nyao ezokulia baponga bina na ndaku nanga bampuku bazana ba mto na usoma nanga nyao to yoka ba petit bazalba je kasi toma muka kabiso moto yelo bapuku Tala, na kanaki Radio TV. Tala, biso kaka boy, na Radio TV. Mama nai. Toke na ngo. Ki pas. Radio TV. Radio TV Radio TV bomi. Mama zo papa ku mama shiro. Mama shiro. Motema vina ngae radio kanga singala kingo atala kimisia nzongela radio barabi s'abonner na Radio TV Bon s'abonner Radio TV. Y'a boss Emmanuel. La Radio TV. Radio TV de Makambu. Radio TV, solution. Radio TV, pas problème. Radio TV, aïe no résolution ma mignon c'est besoin Luka. Donc bon s'abonner pour boulot makamaki togo yawa. Nyo soko Luka na Radio TV. Ezali nkela yangani nkela elela Très heureuse de vous retrouver encore une fois de plus. Bonjour, bonsoir, chers internautes. Ça ne dépend à l'heure à laquelle vous en de suivre cette émission, Tout Panzama Solo, votre émission, notre émission, la nôtre, quoi. Donc, présentée par moi, votre humble servante Déborah Koussou, poupée noire de la presse congolaise. Et ça a toujours été un grand plaisir pour moi de vous la présenter sur votre chaîne préférée, Radio Télévision #1 de mon boss Emmanuel Djanga Samba, mon daddy que je salue. Un grand merci à vous tous qui êtes tellement nombreux en train de nous suivre partout dans le monde. Je vous remercie, vos conseils, vos remarques. A toujours poupée noire à la boye. Un grand merci à vous tous. Aujourd'hui, je passais dans ce plateau. Comme d'habitude, j'ai un invité. Un comédien, c'est avec lui le Panza Masolo. Donc, on a le roi du rire. C'est que ça a tellement le Panza Masolo, pas comme tellement, mais tenez-vous prêts déjà pour tout Sikanaï. Donc, sans plus tarder, déjà, je vous présente notre invité d'aujourd'hui. Il s'appelle Esobe, Phénomène Esobe. Avant, on a présenté Binoye. Je serai ingrate dans une émission au sans pour autant dire un grand merci à Badno Sobasuti Narabi. Là, je vois mon vieux Jeton Zigalo. Je vois encore mon vieux JC Moussouyou. Je vois vous tous. La maman Nadine Mobunda, manager à Boé Bazuapi. Il y a Boé, ceux qui vous en aillent. Donc, au Lukamsou. Et un grand merci aussi à mon star en couleur, Charlie Adjanga. Un grand merci encore à maman Clémentine Ndouzi Bouzil, ou maman Boté Nabiso Boss Emmanuel Djanga Samba. Donc, merci beaucoup. Je vous présente déjà notre invité d'aujourd'hui. Je vous avais déjà dit, comme je viens de vous le dire tout à l'heure là, il s'appelle Esobe Ladi. Bonjour. Ouais, bonjour Déborah. Ponipa. Ouais, tranquille, on a profité pour appeler sa bande, surtout Bazola Nabiso, Bambo Tebele.
Donc Déborah a vraiment l'ingabino mingi. Avec depuis tant assisté biso à Zélie pendant patienter titre aussi ces répétitions pour azola bino les rois de artistes et phénomènes na bino ogolinga. Vraiment bolimbi c'est moi muké pour na bozui pendant temps délai à Zéla. Ça na biso ngwana kara faut soutenir ba artiste au bon sens ça les monana. Merci beaucoup président. Donc Lilo Bali on relève ça va lundi na biso radio télévision na bolanda biso ba s'attendre la nuit. Donc ba fan phénomène de sobe et puis l'émission lelo boy ba déjà kende bozo la nango boy bo sepela to sur la parole moura bien. Donc c'est ça quoi. Bon pe ba bela panzi ba musika wana uto ya poem te wana ya do wa damas nanga. Ozo pas. Wana ya damas nanga lo moni lo kwa neti ni on a besoin damas ni makila. Ngasko damas nanga za comédie. Vraiment. Ok, c'est ça. Donc déjà papa ton yeba parce que c'est notre toute première fois pour notre yamba on a plateau on c'est la toute première fois pour nous de vous recevoir. Donc avant toi qui ne musique to yeba nanu parce que beli pe ba yebi pété. Phénomène à outa phénomène a comme le phénomène au à ce qui sera le roi du ba yebi partout donc phénomène à banda wapi tia comme le bit biso moi parcours. Et ça bien na betelo li solo. Ngai tant na botami na banosa déjà comédie na bima mama biso et bon na botama na comédie comédie na banosa na bima mama biso mais théâtre na yekoli on na muki mais comédie ne botama non voilà na botama na tant kolinde a le comment perfectionner na ngi voilà alors après tant tozo tanga ba chic tozota la pena ba télévision to bana mike ba mamu na bano mona yango na bano salango obinati mona mo ba benga chocha chocha bébé omoni age petit wana omoni mamba osala donc ngaso na couleur kolai c'est ça donc déjà na bo mona na bano sa ba mamu mo bo ko ba ben ba dégâts bon exemple écoute bien ka ya mwana wana mais ce qu'on a qui chocha ya ya boy donc ba chike bele mambo bele tout oso mpana oso kola pena ndengwana mais animateur na chik animateur pena animateur après et comme ils sont comme net na ba école boy ba activité scolaire net ba ndenge za ba promo scolaire ba nini tout ça ba ozo biso il y a des photos ça ba poème il y a des photos ça la ba sketch. Même dans l'église. La journée qui tirait une école. Ouais, voilà. Bazo zo biso bana o tam tsusu barozwa ba sali moi comédie mo boye e mo to comme ba musicien e mo to ça bon ba biso na école primaire e wana to za bana miki. Na l'église ya mo nga so na tali na kuta na bana chic na biso bele o ba kola baba. Yo bene bana na ngokaka o za ka mutabanzelo. Na l'église voilà. Mais na iko koma na âge moko boye na bité fona kende ko luka sukoyo ba encadrer nga na groupe moko ndena yako kende siko na mukubi théâtre na ngaba na groupe ya maître na nga oyo penza azwanga na maboko na ye monsieur Mbamba Boisse ya papa na mukubi théâtre na Saint-Adrien na ngaba na bandi wana na yako kuta ba papa nini wana bah neni wana déjà tout donc Isaac Kalapenda donc Isaac na ba je crois ba 89 ouais. Donc Kalapenda ba 80 donc de 87 à 89 na bi pena petit muki après babina nga uza mwana muke na âge mo sa théâtre ezate otanga kanga bi wina tangaka alors maître nanga aketi pas mère na biso asenga nzela parce que amona nga naza dégâts ba inspiration na bana obimisa abi fona encadrer mwana oya uzala acteur munene mère na biso abi ke nga linga te asala ba makambo lorsque ba ko yebisa nga zo sa babwe na beta gaé mais le quoi yo le bien encadré en plus na confiance na yo le quoi la boza bato catholique le quoi la biso ke na mwana o encadré mais yeba ke atanga la classe donc muta comment ko landela mamba classe na nga le quoi la grand wana zati so na ye répétition fa to na banangi na classe ma munyo soto titi ya bandi ko encadrer nga e moko boye to ye ko longwa to longwe
toke ça la groupe na Nouveau Testament wana to kola balandi ngai abike ata yo mto sali groupe faut zonga ka kuna ngana na libéré na yo zonga ti na Mukubi théâtre là to comme sikoyo na année 97 na yeko senga nzela na bi na yeko li théâtre déjà mingi esengeli na bima na comme na posa na bima parce que biso ça théâtre classique semi classique et semi populaire na bi na besoin sikoyo na zala vedette nde akotika nga bi pona groupe na ndenge na yaki kokende na nouvelle loyenge et pas ya maître paille parce qu'on a bandi théâtre et télévision en 97. OK. 97 2000 to sala Lisboy na ba Mundweri 2003 na sala Lisboy Fondation na le loti ndenge na odi. Bongo na yoka pe au travail pe na ngadia. Te to bana au travail na ngadia ndenge ni nga yaki na nouvelle loyenge. Mais fait ngadio ça qui vient na nga to bana coopérer bien. So bazali na biloko na ye souvent abandonné ko benga nga au moins na to travail. Donc c'est ça. Mais nazala acteur venait chic choc té nazala acteur de nouvelle langue mais na travailler na takinga na minzoto te me bakane to na opérette donc waneza to wana na Mukubi mais to collaborer na bakane to donc c'est ça na juba formation pe belé na atelier de formation na les intrigants na ba mutombo bwich muto na muto bongisa donc na juba prof mwambai ba prof nzei il y a les il y a ni marabout théâtre ba prof wana nyoso ba encadrer. OK. Surtout koko yeba depuis bandi carrière na on de comme le résultat est ni positif ou négatif. Depuis na banda oui auto récolter. Tina lelo. Donc nazo mona ke liboso na zaki mwana na oye kolango mais lelo na koma maître. Nazo la sabato donc ça que évolution ezali. De kozala élève comme maître donc ça que évolution ou l'équipe a sentir boni na kati. OK. Obisi biso bien que na ozaki élève comme maître. Na ndengo comme maître on a na comme auto grand donc grand maître. Oui. Okoko yebisa biso bana o bimisi. Baza belé. Ba o ozara fier na ba ona o bimisa. Bana o format o so biso na bimisi bana ebele na robosa na mususu na bimisi bana ebele. Bimisi bana ebele. Na préférer bango moko muko ba wandolo ba ke phénomène muta bimisa nga. Boko mokamo ah na yepe phénomène muta bimisa yi. Na bimisa bana tellement ebele. Ebele so na bina bando tanga na risquer na bosa na misusu bana ba robanga na za papa mabe atangi komba bana atangi bisote bango moko ba ya koloba bomona nga boy phénomène mutabisa na pesi batu msu na ba formation par correspondance ndenge vient na biso king kester fait kester abanda olo donc azaka na list boy te mais azwaka formation ya phénomène isubi vous comprenez ba msu ba ya na palais bamsu na téléphone bamsu président nini bikambu boy opesi obike te boy ezaka chic ezaka cool. OK alobi ke no ba o ba bimé pa na ebimo boleka bolo ba ke no to uti pas phénomène ici kande ba lo ba so yambi musicien moi lo yembo ça na ça mais parce que to yambi le roi de roi na bango parce que photo yo kato seka c'est peu ça ba la radio télévision ba buka na panzi pe ba yeba nani na plateau na biso lelo bazo msusu bandeko na rubi ah nakoma nga camarade ya bato maboma ka oyo bato maboma na lokanga ba camarade ya bato maboma poso uzari comédie mutu aseki na après kuseka niati yo il est fou ce sont des fous ngabi ah comme vous avez biso bato maboma nga na ke lokanga camarade ya mutalibuma na seminzila ti na SNPP kukuma na komuka na SNPP na za kukota bui na mona mutalibuma moko awuti na kati aza ubima ngari bi bon na ubana na ko se renseigner pa na ye nde nini na kusa pa kuma camarade na bandu na mutalibuma wa sima na muni ye ake na cabine téléphonique apesi numéro ma na papier ba composer allo aza ubinga siko famille na ye allo izanga Jean buya kuzwanga tuzunga ndako sina bongi ye mo azobinga ndekoni buya kuzwanga tuzunga ndako sina bongi nanga abande wana batuni ubongi ba ça va tu ya kuzwa nga za utala kaka na za uzira tina muna bandeko na iba oya bandiko na ye ba ye petina SNPP bazuye ba bandiko tambura makolo babi matipa ba uzwa mutuka bakumi na rompe ngaba baningi bazwa taxi pour que nous tira ba ona ndako moko na bango ndeko ya zia moko alubi ah tuzwi muto tuzo kene na ndako
est-ce que bino buzwa cirque abongi penza akana usala ba dégâts na ndako et ya yindela biso to sala nanu ba test le quoi tozana opération pepe to yeba soki abongi mutali boso akaya sombi manga Jean tolini to yeba obongi soko bongi oyo nini Jean yibisi bango pena eza manga so ba pesi usala nini ona ulungula ngo ba poso na lie oh mais c'est que Jean bongi ko muso sa rubino to badana deuxième test ba sombi lilala Jean soko bongi pena oyo nini Jean yibisi bango oh bukasi na yebite eza lilala bon so ba pesi yo Jean usala nini na kulungula ba poso na lie oh mais c'est que Jean là ça va quoi moi ba rubino ya suka yango Jean soko zwi kaka to kote na mutuka ndako emoni basombi bitabi ibongo Jean kasi oyo nini Jean lubi oh banane bon so ba pesi yo na ulungula ba poso na lie ba rubi bon c'est que izana oli kambate mbete Jean abongi buka no kangisa kret bazwi mutuka bakangisi iye wanati bakoti Jean peringa kota po bakanga portière moko bi non Jean zila siko Jean yasuka o toza kumata oyo toza kukota kati na ngwiza nini o eza kret bon so ba pesi yo kret on a ulungula ba personnalité ba lui a Jean bongi te bazok c'est ça le pépé. En tout cas, merci beaucoup. Comprenez que tous les les rois du rire avec l'île de Toseka, Toseka, Gogo, Kanenge et Zalaka. Tu respirer, mon qui nous a moins soufflé. Oui, mais les Congolais, les Congolais sont en train de le connaître. À tous les ans, posa na ngote. À kusala tout. Andi msokaka kusombe loko wana. Bandeko, n'avons na paré, n'amuna ba petit baye, ba petit quartier. On veut famille nami, tu as été kanyao. Ngaribi ah! Si on a usana nyao nini? Ponga na lia nyao te. On veut nyao izana uka pona ulia to kote pe na ndaku ezokanga bapuku po bapuku baderanjaka nyao iza kulia bapuku abina. Na ndaku nanga bampuku bazana ba mto na usuma nanga nyao to yoka ba peto bazana ba veka se toma uka biso moto yelo bapuku. Oh. En tout cas, comprenez, hein, c'est comme ça que ça se passe avec le roi du rire et avec lui, tout c'est à Gogo. Ouais. Donc, tous on souffle, tous maintenant moi les solos d'accord. Ouais, tout ok. Donc, tu as depuis bande carrière, na yo combien de films ont commis? Na koma ba film belé, so comme ça nga o tu nango, na linga pena na ba no répertorier moko donc ça dit na bando koma papa et belé ba film. Donc ça dit déjà tant que ça Litz Boy Fondation. Donc sur 100 Tokoloba, on a commis 90%. Donc 90 pièces par exemple. Sauf que tu as 100 pièces. On a commis 90, donc on a commis 90. C'est quoi pour la bateau, le théâtre foutati. Bon, les Camerounais surtout les Alaka, même si on a boy, Déborah. Au bandit cop oyo, peut-être les autres foutatés. Mais on a battu déjà. Les Camerounais c'est un peu patience. Kuumela na eloko pekolinga yango. On comprend. Besoin de ande to wumeli na mondo yo, to créer déjà par quel moyen on a koyeba déjà kendeni na kochata carburant na kochata carburant na mutuka. Na bindeni na kosala na kotatike ndeni na futela ta ba petit minerval. On comprend. Mais mutu mususu wa biso ke so na tali gauche na tali droite milinga na milinga. Vous comprenez? Les Camerounais sont tout le temps. Le honnête bateau la DSOB a ça la publicité bien. La DSOB a ce qui sera bien. Surtout ça tam sur la fête morobo. Surtout bien la DSOB a roya a reçu que ça bateau na fête. Surtout bon mutu soit tant on a fête. Pendant nga de na 40% ya na copine. A ko va na boya bulenga. Mutu tam sur na produit na morobo. Alingia présentant on a bateau. Na de na ba 20% na cop. C'est quoi ton moni ça ami au comment ça ami ba publicité moni que yango de foot ami par rapport à yaki. Publicité maman eza moni publicité eza héritage té au père mobo ya tika ngo kapona bana na. Publicité même yo poko sala ngoza fo chéri. Toko comme moi ni tout ça babi debogaga mtu faut figurer. Pour deboane longi na ye na ndenge na ye yem tu faut présenter le quoi. Na minute on pose cop. Vous comprenez? Publicité, il faut. Non, base de la théâtre.
Non, on a négligé théâtre parce que Batuto Baïbi l'a dit, Sobe Baïbi, artiste et comédien sur scène. Publicité à COP, net na vanda, est-ce que COP a pu payer? Il était, ce que il y a une chose à Saliang. C'est ça, mais base c'est ça. Au coup, on a une répétition. Pour la nuit. On a joué à deux pieds. Bête à gauche et bête à droite. Sauf un coup de tête. Tout est macam. Oui, comme répétition, tout ça qui a tout la image. Avant d'avoir parlé de ça, pourquoi il y a Lisbonne Fondation, je vous propose de suivre cet élément et on se retrouve tout juste après. Lemba. Non, mais balai. Chagini. Santé. Comment on moto? Solo mi maman ko moni na ko ma binaire de na ko ma binaire on ne bo ma binaire ko oso zo mo ko na toxique ba place mo na so so ko mo ko ko place mo yo combien c'est ya on peut 1000 francs 1000 francs combien il doit 100 000 il est là à 500 pas 500 mo oui mais na raté tout en enquête ah bah toi enquête ouais bah il vous putain Ado bi mabura ado bi obina kuti ya sta kete bi bi. Ah, na sala. Donc notre personne malena sura, je m'en kana fait ma tête wa no petit. Ya mpolo boya ma moto malapto. Na boya. Papa no e kuno boy ndi soli kam ni. Papa no bini. Yo na kende bandu. Kana kuzonga kana anga. Nusu kama wapi? Ah, mtabandu ndo. Ngana jamu luba. Ya kana. Wala makamo bwana to sisi ambe. Jana no ndo. Na ba moto ko so bola bien. Papa no bini so ko ko moto se bele to ke na biso. Me mo si malika na. Mwana bolo papa. Bimbal. Petit. Vous avez monté ce grand petit. Vous allez pas tout ça sur masse. Ma papa. Eh, vous m'avez dit yo luka moto. Eh, papa américain ya ko boni ya ba. Vous en Canada. Sous région na kwa matindi wana kana finga je petit. Ah bon, on va monter, ça va monter, c'est ça bien. Vous nous cassez un minute dans ça. Attends, on va monter. Yo baby c'est la bala. Nini on pas na minene. Il faut rester dans ce scène-là. On peut mettre des. Ça va, il met des sous région. Oh mais c'est le roi bois ba minene. Bien vous nous faites ça quand même. Papa moto dans la 5 ça sort le 500. Ah, moi c'est pas ni en gros. 500 et toi on a bon déclaré. On a dit 1000 francs casse. Bon, problème était pour 1000 francs. Papa m'a dit ça, donc c'est 2000 francs sur moi. Bimbali. Casse. Faut quand même quitte nios. Maman vous tire la gauche. Na vous tire un sommet. Là il y a bon petit. Yo moteur ça. là il y a risque pour lui. Là il y a boy. Ça y a mata boto là. 1000 francs alors. 1000 francs 1000 francs. Oh appelle maintenant bota. Ya on peut laisser la batterie. Mais maman va aller. Ce plateau, j'espère que non et puis si plaisir, mais ce serait aussi plaisir dans Balantua Radio Télévision. Je vois Jet Ozigalo, mon vieux, et puis sur plaisir. Nous sommes de retour à un phénomène ni de tout le manikaka. A profiter pour la paix, ça va monter dans la Jet Ozigalo, grand poète. Donc. La ministre Mikolo Yoto Beta Masone Mikolo, vice-ministre de Finance. Donc Junior Mata. Junior Mata indi Mikolo ndi makam. Vice-ministre ya Finance. Junior de là où nous avons financement. Junior Mata bobu. Junior Mata. Donc indi makam Mikolo. Ils sont tous imanayo. Ils sont artistes. Tolandi. Et d'accord, ce qu'on a pas pour y avoir image autour de ce côté-là. On peut un peu expliquer, mais ça ni peste ni autre zéla, bazéla, on a peste ni. Oh, tu as un DJ Arafat. Donc DJ Arafat y a un banda siko. Donc on a pu qu'on rendre hommage Tonika. Il y a surtout na carte mais mingi to pesa ba maté. Parce que hein, tous autres ya bana on a biso petit. Et moi on a tinga pe boyi na ko tsanga cop ya moto. Bon na ko sauté boulot oyo
en tout cas kopa moto eza kope moko eza lokola neti ke mutu to akosala mais tolingi toteya mpe bato soki ozopusa moto yango ozomema bataba te ozomema basoso te ozomema bato toteya bango mpe parce que bazomérite mpe baza mpe na droit bateya bango toteyaka na politique toteyaka na couche nyonso na domaine nyonso na sikoyo ngai inspiration mo yela ngai to bana nanu koteya bato ya moto so sisi toteyi bato ya bakete so tosisi bato ya bakete toteyi bato ya 206 ozo comprendre parce que tosala lokola neti ke tobetaka bango kara biso oza wana tozoéduke tout le monde na société donc histoire oyo elobelaka moto bata moto comment koconduire na bato balingaka moto omona mama moko boye ana bana bebe ya mapasa akemata na bango moto te moto eza mabe te ezofacilite bato na moyen de transport mais faut tala mpe barisque oza na bana ebele mama moko boye namona mpena boye avai na moto oliakanga moto ya moto asimbi bana boye mais soki mwa moke donc ça dit support na ye eza nini oyo ekoprotege mwana moko tozoteya na biso bamati moto na bato bamemaka biso na moto eya na bamoto ya mosusu baza vraiment très discipliné nayebi ke nazwi motu naosalisa ye course nakomema ye na limeme ya na calme nyonso nakei nakomisi ye mais ya bato ya moto mosusu amemi bato mais ye amonika akomi dj arafat asaka baspectacle na ye mais bato ya bato namonaki mama moko boye inspiration elenga mama wana autaki koteka je crois na bazando aye boye azwi moto nayebi te so wana okende kota bansangu yo moyebi mpe na bambouteillage bani bato mosusu bapréféraka moto mpo na vite fait mais ezalaki ba 17 toke ba 18 elasa penake mama auti cope auti oteka mama ngo soka olanda nga ayebi ke mokolo yango ayebake mokolo yango namonaka bamemi mama azosenye makila banini lokolo oyo ekabwani ezodiembela epesanga pasi babiloko wana mosusu bato bazobukana bazokufa na baaksida ya moto mingi mpe ezozala peut-être conduite mabe azoconduire bien te azosala voilà donc bato baocalcule yango te tokoteya bango mpe tokoteya bango soki nini na bango bazo yango nini oyo ya bachauffeur nini bazalaka na association na bango so bazwi bamateya te bakotala mpe théâtre boye abia phénomène aosala comédie mais aoteya biso na sanso wana ok c'est bon j'espère que non eza comédie mais ils ont TAP bata moto j'espère que non ils ont bima économique premier épisode de Bandek déjà il est qui dimanche donc dimanche au deuxième épisode la chaîne n'a pas batala biso ok c'est bon vous souhaitons un retard lango et ko édifier et ko aider ba chauffeur comment conduire nous avons une question sur retourner à propos ya ba association mais belle tale belle association de bino bata théâtre voilà ba association yo association ni oyo za kati association oyo za la kati oza pina association mo oza adhérer bon ngai nazarabu esika nyonso to ya malamu baide ezali nga nazala wana déjà association na biso ya ANTPC eza présidé par Papa Massouni oui yango eza association ya baartiste comédien tout mais toza mpe na baplateforme donc c'est-à-dire neti bandeko mosusu baza mpe na baassociation bazosangisa bato bisika baide eza ya malamu mais biso so tosala lelo neti toyoba aimons-nous réellement vivant tozali ezalaki nango non ezalaki nano groupe moko ya WhatsApp ebandaki ntango ezalaki fo soutien ya Charlie parce que mamba santé ya Charlie bino nyonso to boyebi ntango video ya santé bana odéranger lelo mo ezalaki ya ndenge wana mpona bato bameka kosala tosunga ndeko na biso mpona batraitement lorsque ekomaki ndenge ekomaki nde mpe bato omonaki eza idée quand même initiative ya malamu ekotikala ekoma lokola association moko boye donc plateforme entre bino bata WhatsApp wana koponana te koponana poni koponana te bakari mokonzi bali yepaza nkati yo poko kota ezaka pour ba comédien te ça théâtre tinga pe ngoko bon kari mokonzi non obi yo fona ça sur théâtre fona ça sur bato ba obi théâtre eza musala o mututu akosala
Mais Mamsou Babotama, on est Tio Botamana. Est-ce qu'ils ont des mots à apprendre? Yo bandosa makamwa sarate. Poso na bu yo sa théâtre. Et voilà certaines ça so makamwa ngana sala. Po kokango te za yoti. Ngana websa yo ke na ndenge na yo la nanzela oyo la nanzela o la nan. O sala yango bien. Fait pépé calé ba no tourner. Vieux dingo à sarate. Mais il est catché. C'est quoi question ça pourquoi pas bosanga la bino nyonso tout sanga na kai ko makai lo moko ba ngali kamba ba association na ndeni ngana tuna bosanga na ka bino nyonso ko makai lo ko moko po ani mikoto boto linga na koto ye monu komo koto soto boya na sokini bosanga bosanga na ka bino nyonso esika mo. Bon ouais d'abord toza na biso lisanga parce que quand bazo ba déjà lisanga bomoko emonu association donc ça dit ça place bato baza associé c'est ça donc ça na yoka ke kuma ya ba jeton hein et combien ya ba jeton pina na ba mamba association jeton za rapport na bana basi ba mba ba na ba jeton et moi ba sala ki ezana esko ezana na poto mingi association pour sala mo barbecue mo ba sala on na poto boy ouais ya association mo ba emonu réellement vivant non ezana ba membre awa ya emonu ezana ba membre mais siko mingi baza pe na poto mais awa pe bazali bato musu pe bazo continuer s'adhérer bazali. OK, c'est bon, j'espère que vous comprendrez. Mais ezali mutazo président ezali Duche mais azana no provisoire président provisoire. Comment voter? Et puis comment on appelle ya emonu réellement to meka ko revoir parce que soki kozaka yango après ba élection pour voter ko sala. Oui. Bato ba ko déposer ba candidature na bango. Vote na bino ezala o elikonda corruption comme petit na théâtre le na gouvernement comme petit na théâtre. Corruption na. Corruption. Yande. Bo pesa mbongo bo voter nga mutu kinga ni bo voter. Mais ça mutu alingi. Nga patron de ninyo, on ne peut pas commander bo na ba patron e nga boss de ninyo bo voter nga. Yo. Vous avez problématique. T'es la question. Et comment bongo? Omoni musani on sorti sozo salango e mo bando kotelo la. So yo mo po tali sali calcul no ko ya no po lobi na bato ke lelo naza patron. Nati masa na nga fisto sai. Donc il est notre patron. Ya osanate. Aza patron. Azali patron. Makasi. Ya osanate. Patron. Fiston sai. Aza boss aza patron. José de Londres. Grand sapeur ya artiste comédien Sida Bilil. Vous comprenez? So on l'a dit Sobi. Le roi du rire. Oh. Donc nga bango bakozwa tout. Mais makambo ko seki ça. Ba meka muto poussa ati. Té en tout cas tout c'est kaka. Donc nga le roi du rire, le roi. Monique, donc déjà non loba, fisto za patron. Est-ce que déranger que pas moi le roi. Non, monsieur pas linga ba bengé le roi des rires. Ah bon le roi des rires, ça des patron. Yo zo lingo zo onyo so ti que patron. Oh, kasi yé patron le roi du rire. Muto. Oh. C'est ça le prince du rire. So yé za patron, yé za sur le roi du rire. So biso to za bene. Comprenez l'ambiance. Mutu na mutu yo pe ba on peut batikali. So moko abimi na ye. Alobi ngai na lingi na za nga procureur du rire. Oh procureur soki ya nini. Oh mutu, c'est ça, c'est comme ça. Mutu na mutu azal libre. Bino pe yo po obay comme moko ba obengo. La poupette. Poupée noire de la presse. Voilà, au moni. Yo po kangi so mutu mo alobi aza poupée noire. Abandi problème na ye. Eza le quoi net nga so na ba koboya ça alobi ke nga na patron de tous les comédiens. Nga la dit sauver na vie a patron te. C'est que nga nem tu na bando tumbola. Mais c'est ça. Mutu alobi oyaza. Yo bo yango pourquoi? Net nga iso mutanya banda problème nanga. Alors ba le phénomène aza le roi du rire te. Non, ça so ya boyinga na le roi du rire. Ba luka place moko ba organiser production. Ngai na yeto matana scène to bando sexa bat. Un phénomène trop sûr hein. Oh, nga na trop sûr te. Ngai nde comédie. Bato wana tu basala kanga. So na boyi na mtu na kale inspiration o sa comédie. Donc comment on est? Ngai nde comédie. Ya lo kana tibabi toka mai na liziba. Liziba mais c'est comme mai ndé. Eza problème. Pourquoi comme appelle liziba boye? Ba biso na bo kende kuna bozo. Bo ko mpela liziba. Ba bina bozo mai wana te. Bo baluka bozongi sa mai. Mais c'est ngai na zasko mai o bozui. Ngande comédie. Donc bo ketanga ba chic
bokende oluka ngo na baina boyokende partout po botanga T'es là qui s'habille qui est le roi du rire. Il y a des pena comédie. Prouver bango suko pes bazar pour ba comprendre qu'il y a des comédies. Comment comédie ne yo? Alors bandiku, tant tu tikali kuna sikoyo na scène pepe, ba ye uzung sa mutalibu mawan. Alors copie moko ye bato maboma faut ba voyager ba ke Gabon. Ah, mais ça le mystique ba na femme no misobe. Allez, tokei. Yo ozala wana po expliquer pilote parce que pilote azai wana azaki mundele. On explique kaye ndenge nini bato maboma na biso batambola na bango. Biso wana na avion. Kaka na checking ya pamba baza usala na njili yao. Papa moko mundele ayaki na mwana ne baye vacances. Soko mutalibu wana oya biso ja wana. Agrima se mwana wana tango kimya bwaki ballon ya loti ballon wana atiangu na saki na ye. Alors bakuti bato maboma na avion, ja penjo kazaki na ballon amati na na avion. Biso kuna ya riboso na cabine, pai bapusa avion ngana pilote. Tu sais où il y a beaucoup de l'autre. Tu sais où makelele. Hey, ambiance c'est côté avion. Maman ko pilote lui, femme no me sobe, landela na koto ngana ke utala, kuna makamnini izakulika. Pilote yabo amon na kati avion, bazaki 50 bato mabuma 49 bazo beta bal. So beti mduki. Donc tu kumi quoi ku balancer turbulence tani. Mbama ko mutalipo ma pilote yipsi ayesu kwa yukutana mutalipo mamako ya mako ka oya tikala kri avant de calmer wana Jean siko bangonyo so beta bala tuni Jean mais baninga no baza usala boipa nini muni ndanga baza usala des autres boy tuza kuninga na likolo bien te bangonyo so batika makelele tu va na kimia ti pa itokei to koma na Gabon Jean avant de oui atal pilote ayibisi ça va pas mais atena yoki pilote azongiti nga tuni konele kindeni ayo te moi quand le vient en yoki bandiko après 3 minutes tout le monde en avion et côté kimia ya kusakanate siko pilote lui ah kimia côté ba yoki nga lui kende utana nanu est-ce que tout na mutalipo mama ya kimia alobi na bango nini po ba yoka aya boye avion vide comme mutalipo mama na kimia atika yemu atuni monsieur baninga no mtsusu batawapi yepe Jean Anthony mutalibu Anthony pilote yo tango yake olubaki na nini na lubaki na yo oyi msabaninga bateka makelele lukulu lubaki na nga oyi msabaninga bateka makelele yango baza uyoka tena lubi bakendu beta bale na bango libanda na likolo na baba to maboma neta tiba sopa na kala Zabe so pilote asiriki Yeja za yipsa soko monyo sepete parke na kitananga kati vraiment en tout cas soko on comprend cela soko ka kosikate kende longwa po apanti zokangama en tout cas na koma masa bato maboma kota bato maboma eza na inspiration muko mususu Deborah woni côté ya Maman poto boulanger mo ezala kasafu kuna na moi bana mutalibo mama azokima zobata mazolia kwa me aolinga aye pena boy akoti na katikati na biso pousser biso boy aleki ake abata tobi mutalibo mo asemi biso na nzoto to koma na to tuna monsieur yo na saleté boy biso lati bilamba msu ya pembe bani ozo toucher biso na nzoto boy abi pardon bolimbisanga na ni petit mo boy aoya boy amona ngate so amoni ngana beta boy sopanga na nani ni obatama o tena lingita mona ngana etabo aka momi na ngana kala en tout cas donc c'est comme ça qu'on prenait l'ambiance. J'espère qu'il fait du plaisir. Mon vice-ministre na kolembate ti bango ne ba ko baye. Mais comment me surprise aller awati Yende makambu donc. Et monsieur là aussi là. On le mettait pour yende makambu. Je veux Gento Sigalo. Et puis Fiston Mbala. Bimsa bango. Jise Musu. Bana tellement ebele mingi Isamatos donc. Tabo ina sungaka yo. Donc c'est comme ça l'ambiance se passe avec phénomène esobe question na biso izabo na vie na yo vika quotidienne boy bika boy mutu nini oyo asala yo mabe moko boya makasi o so tali ablessa yo koka kolimbisa yete te kolimbisa te c'est trop dur mais la limbisa obosana mais olimbisa mais obosana te etikala au passe moi trop
fille oyo akrelaka nga problème ya viol. Salaka na kota na ngo prison, nasala 41 jours. Na vie na nga na iloko na zala te na beta prison ya 41 jours. Donc na limbisa fille wana pe na sengela ibolimbisa. Mais nazala mutu moko na vie na tika kota prison te mais na kota prison likolo na ye. Wa ba krelaka nga. En tout cas. OK. Question monsieur Zaboy. Ndio Zabo phénomène isobi. Toko yeba eloko nini o habitude nini o phénomène isobi azalaka nango. Eza donc ba msu bazaka kanda yo zaka ndeni. Habitude na yo attitude na yo zaka ndeni par rapport au entourage na yo kanda to nini timide to kando lo ba mingi ndo. Nazalaka gentil, nazalaka pe il y a des fois colérique. Nazalaka timide, il y a des fois pe nazalaka animateur. Donc nazalaka na batiti nyonso. OK. C'est bon. Question ni o ngena tuna na tunyote. Question na lingaki otunanga otuninga te. Mi tuna pe mo mi pesa réponse. Na tuni na phénomène isobe. Na makamba comédie. Wa otunaki Tuna. Na makamba comédie. Net so bacho na scène na mutu nani akoseka wana tunaki te mi tuna mo mi répondre phénomène esobe na poser question moko poni batu nyonso balingaka ouais nga phénomène esobe batu balinganga parce que nazaka problématique ti nazaka bien na batu nyonso. Merci beaucoup. Oui, pour une question facile pour répondre. Alors, c'était un grand plaisir pour moi donc, de vous présenter cette belle émission. Hein. J'espère que nous, puisque vous avez au CPLA, au Seki Agogo, avec les phénomènes Esobé, le roi du rire, petit plaisir. Mais phénomènes Esobé. Moi, Liloba, je suis fan au Bolanda. Je suis fan de Bolanda Kyo. Et puis, Liloba, la chaîne Nabiso. Il y a fan de Radio Télévision. Je s'abonner massivement à la chaîne Radio Télévision. Mon boss Emmanuel. Et ça a bien ma casse. Voilà, donc, na sengi na bino ba phénomène et ba fanatique ya phénomène la dit Sobé le roi du rire. Bo s'abonner massivement na Radio Télévision. Il y a boss Emmanuel. So bolinganga bo s'abonner. Wana bo banomona ngai tout le temps na ba émission ya Radio Télévision. De quoi bolinganga bo s'abonner. Merci beaucoup. Donc na lepsi Malouba du camp pour être fait dans Bambote Belé et puis Yves Pamani, James Mabia, la Playboy Angeli, la Bossanité, Cora, Bambela, Corinne Bambela, Cora, Bambota trop. Donc, on a surtout un phénomène et sobé, les fanatiques, nous surtout tellement belé, Pesibino Bambote, bisous, tous on a toujours, tous ces Pesabino, Kalaté, tous on a un spectacle en live, donc avec le village du rire. Donc, si nous sommes au monde, dans le village du rire, tu as un panneau, tu as un calicot, boya, bosika. Avec phénomène, il faut bien que vous me sana. On a les cacans. On a ça date kalati. OK, c'est bon. OK. J'espère que notre Zélango. Merci beaucoup à vous qui connectés, branchés, scotchés sans pour autant zapper. Hein. On dit début à la fin. J'espère que non. Et puis c'est notre plaisir. Un grand merci à vous tous. On les m'a pété toujours comme la bino bactère au bino bolingaka. Bato bolingaka. Pour ça, bino toujours plaisir. Quand on aime les serveurs, bino pour ça la bino musala. Et surtout beau s'abonner, vous les mater que s'abonner à la chaîne la bino. Et ça la plaisir. Là, je dis un grand merci à mon boss. Emmanuel Djanga Samba, que je salue. Un grand merci, maman Clémentine Douzi Buzili. Un grand merci à Vieux Jeton Zigalo. Un grand merci à Kitenge Kibushi. Kitenge Kibushi, n'est ma carte. Land Mouzing en Rennes. Donc, la personne Golf Kizola. Donc, Binotou. Donc, Bambote à trop. Ya Willy Moucheni. Code Mboka. Boss on a répété boss Eric Mandala. Docteur des ignorants. Docteur Nzadi le Teta. Docteur Jeff Nzadi le Teta. Et yende makam. So mona eh. Amona. Ni ba ko boka ngai kuno bomonete. Ngatko. Na monsieur. Docteur Jeff Nzadi le Teta. Maman Raker futa motema ya. Vrai Willy Kayem.
yango wana maman Denise Betu ya Cornet Tshisekedi maman motema malamu yango wana na bosani te trésor di okala foudre mwana moke moko boye na bambongo na ye moi jeune der moko boye na ngambu na ye merci beaucoup na bosani te mon vieux Aziz Makukula Trésor Ngando Aziz Makukula Azmak jogo ya makasi ya yango wana Trésor loi balobi bolingi ya yo yango wana donc moi on a vu un épisode américain punk donc OK merci beaucoup c'est un grand plaisir pour moi de vous présenter cette émission donc mais chaque elia to bosani yote ko banga na hotel place non na lopa rizaka makambo ko lekanango OK c'est bon on serait émission Silika bon to suki bo émission suki ndengwana suki pour la lelo bye bye ana people